Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous qui nous suivez de partout, c'est votre émission Canal de Star sur Canal Future News. Voilà, bon, s'abonner toujours na site Nabiso. Exceptionnellement, aujourd'hui, je reçois pour vous Soda Mounene na kata maison, mais danseuse Yahweh Rasson. Igwe de la forêt, Nazana a Pembeni. Mais avant tout ça, permettez-moi de saluer na cause à l'ingratité devant Baebangai, Boss Nangai, Dav Mubama. Boss Nangai, Betima Sengu, bébé Nabango Davlin, na caméraman Nangai, Joseph Fansele, voilà. Naza a na danseuse Nangai. Bonjour. Bonjour Tania. Waya. Bonjour Yaya. Boni. Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Voilà. Bah, sango ya maison mère. Bon, sango ya maison mère, exact kitoko, dans la kitoko makasi. Voilà. Toko yeba liboso le kan émission na ngai, liboso na yambayo, na ko yeba parcours na o mandambo. Bon, parcours na nga na ndenga musique. Na ndenga musique. Donc parcours na nga na otandako na ye série baozo ba kamikaze. Bon, 2009 ba 10e mois je crois, bazo ba kamikaze. Na ye na se présenter, na papa na nga, na maman na nga. Papa c'est trop dur, na noko nanga tukin koko waya. Na maman nanga, na nono lomboto ko la sapato nzambe. Donc mais ça teste, na sala pe test na makasité pour toi que belé, tu as plus de 3-5 kek. Oui, maison mère. Koko ta maison mère za rantsa kate. La ba danser tout. Donc presque nyonso ba riva kaka abina ka pembe na wera. So wera pamba pour dire moi les ara musique. Bon, neti nga na simelo te, ta na yaka no na porte, moteme banda obanga. Nzambe na obanga, taka na koti na kuti bat na mona na TV na kuti be bat belé ba longwa ba musicien so ba longwa ba danseuse donc salenga moi ko banga mais après na ko mesana. Pour peut-être ka maison mais danseuse sans singa. C'est loko oyamba pe na pesemba souvent no nandako. Neti nga singa nanga nzambe singa nanga nzambe prophète comme donc elle loba biso nga sambela nanga wana donc singa nanga nzambe nana singa te kisi nanga nzambe wa batela nga kisi nanga yango elle boso nzambe ya mibale maman nanga na papa nanga. Voilà, liboso to tsara nzambe na première position pour yende 42 nzambe nde mutu. Voilà, Sarah Tania concert ya Tanzanie, Sarah Kei, Chouchou na Kei, pourquoi absence na bino? Non, eza musala non, esengete éviter kende ba ba ke biso za na liste te non. To za na billet na biso. Bon, en fait que ba passeport to za na ngo ezaki ba wanda boyo na aéroport, ba osenga biométrique wa sika. Esengete ke biso nyonso orchestre mato voyager te, le to kende fait étranger. Tu remets fait étranger, ton thème tu as que belé et c'est que bamisu bakoti, bamisu batikali donc ezaka ngai mao. Quand ngala mao ne tu as passeport diplomatique te na ya shida zwa ki mais moi contre temps et bika. So ba danser ya maison mais babi ba kanel bino mikolo bazo sente bino ndeti na film na ba tebisi bino na ndako bozi no ba congé na banda. Sko po ani Consenter c'est trop dire. Bon, va bien ça va sentir, pas ni va sentir ngating. Donc consenter c'est non, mutu so azui à cause zemi, c'est quand dans la pose à bota. Exacte que va sentir non. Collègue dans la chobala dernièrement dimanche, au chobala va sentir te. Consenter c'est trop dire. Donc mutu déjà pour toi dans mikolo mutu tia andimi que zemi na bomba zemi na bota. Exacte que va sentir pas va chobala. Babali Siko babi bino ba danseuse mibali partout na monde entier tous les donc mibali partout na kisasa ko kolobate kwa nini oza mwasi oriva pe un jour pe oza pe mama siko parcours na bino pone zaka mibali bele mususu apesa mususu yozo pesa kwa nini ande mama na ngai dikanga na pesa mbali mbongo te na la pena mbali bele te. Dans ça donc Betima Sengo so la alliance c'est que mbali na ye wana na la alliance donc
Non, la latitude, donc, non, je suis libre. Vous êtes libre, vous parcours dans les accords, il 4, 5, 6. Libre, c'est que nous sommes libres, nous sommes 10, 20. Oh, mais maman, on gère, on est ça. Si on rappelle au rendez-vous 17, on soupe à 17, on soupe à 17. Je sais que n'a pas sous qu'on a été, ça bon été. Va danser. Réseau naka, va danser dans mon boulot, va danser dans la ndumba, va danser dans la moko bébé ça malala nyos. Donc c'est ça. Va danser, va drink ngo bino boko mocha, va danser dans maison ba baka diamba, na diamba boko mo baka na ngo. Komela tant on le kana podium yote. Diamba so commander. Ngamela diamba te. Ya bino komi ya ko baka. Te nganzu na nganzu na ba mongo kwa. Et bah t'es fait donc ngana mongo donc c'était que na mela diamba na baka ngana non sona meno masangi bien na bina na bien te donc fona la sec son la sec na bina bien malgré moi soni la mke mais comme la diamba ya genre ngati voilà ba avantage nini bozo apenda pembe na wera bon nanga na avantage belé nakutana bato ebele naza na avantage ebele naza bien donc place mosusu nakota na ndima te na okota donc bambote baprésident mosusu napesa bambote na ndima te na opesa mbote bon naza bien donc toviva bien donc neti ngai naza nanga bien namona baprésident mosusu nakaneke oyo nakaneke na opesa mbote te napesaka mbote c'est ça voilà babi badanse na maison mais bosu bana mbete wa que ça faut na mutaye bisibino net na suba te no e bande wa faut na mutaye bisibino ke ba danser sa suba na mbete net ngana age na so na ba suba c'est que na bandi boma c'est que na ki ndoki suba te lo ba pena vérité ya pour suba wa na ka te na ka lisole lenge na muni na mta suba te net ngana suba te voilà ba rimer raison bima trop shida au bima na kako. Est-ce que ça vrai tout le kuta pour yo ça pembeni yo za la maison mais yo ndem tout ça mieux placé ya ko expliquer biso te za le kuta omoni biso na misala biso dans la case wa monika mikolo ana ikamke wa komi shida comme luka likambo donc za bongo te ta président sa moneke za bongo te atika kine za bongo te eza ka ndenge kala toningana te babi olia ndoki oyeba te donc pourquoi on a celle qu'on a fou là c'est ça ce qu'on est ça là nous paye ba danseuse il y a maison mais en général ba danseuse nyonso boyi ba na ba numéro na ba orchestre bele bo vanda boy après répétition ninga kiti téléphone pour ibe numéro ya mobile donc bozo bunda bozo ela mibali bozo bwaka na ba malade na ndinga mketeka pona mibali musana na bino bocha on a 3e position bozi mibali boche na première position poani mbali na wela mbala mtu te na bata juna wela mbali te donc ndina za kuna ninga même pas ko bunda na kima même bitumba na wela mbali na nani esa non na maison mendo to za na ndeti ngani na za na ko wela mbali na nani yo no oyeba ti yo tu na ndeni yo mo oyeba te jamais na ko wela mbali te jamais ya non genre na ngate yange za nga ya ngate na tiki et arrivé là bino pe jour so vando bité na kendata répétition ya exemple donc on peut c'est exemple na za libre ya héritier na ketala pe baninga msusu nde babina kana ezo moi pas moi loko na o s'exercer na ba répétition baninga msusu ngale tingana ava magé répétition héritier poani c'est bon ba ya biso jamais au moins na kende ya Fabukaz ba danser sa Fabukaz ba ya héritier na biso ba ka ba rep na biso ba danser sa Fabukaz bayaka ba merveille bayaka ba mbayo bayaka ba chanceuse bayaka no bayaka maintes fois jamais atana langue na roke orchestre na rokota rep na monte mais bango ba ya bino yo kokota ya bango te poani non ya fa non kende fa za ya na biso ya na héritier pe ya na bino o so kwa o tia libanda bondeni héritier ya na bino fa ya na bino déplique ya na bino yo ndo za na mutu bon depuis que paye yana biso ça c'est nos ana muta marqué ma sengo sexe muto a fini papa bino sexe c'est ça voilà na koyeba na génération na bino na génération no ba danseuse
okotangi na 5 oba cartonné na miso otali pe na TV OK pas vieux Rambo otali ye OK pas JB otali ye Félix Oazé quoi oponeli ngaka moko na kati na bangwana 5 car ebele te 5 no eza no ebele là vous êtes belé ba danser vous êtes belé na Congo so to ça va danser beaucoup ça ta ba 100 millions vous a pende belé otangi ngaka 5 te 5 ndele belé 5 belé na ndeni siko otanga combien yo tanga kasi pona nga na otanga na moko ote kabolo ngata kati na orchestre na otanga na moko merveille kaka ka merveille bon orchestre na bino et pas na bino tanga pe moko pas et pas biso na cause na siko merveille bino beaucoup misa merveille mais boanda ofinga eti bobongisa wana master nga neti nga na finga ete nga na finga ete azalaki na barando na bango na bamesi arando na mesi na bashushu nga na finga ete donc bato bafinga ye baza neti nga kota emiso na finga ete nga na banda oloba ke naza bon nga na bina na patron nazalaka collègue na patron na finga ete na ono ese vérité po bajournaliste ono bake merveille afinga badanseuse ya maison mare nyonso asangisa bino ntango bayambanga na emisa bino nga ofinga nga te mpo nga nasala esika moko na ya fa tobosa na ya fa tovoyage na ya fa donc c'est ça donc nakotiaka merveille donc moto so osamusala bien faut koloba merveille makelenge esili na orchestre motu na orchestre nakotia shida na mabele esili pas ferré na kozwa danseuse na ye amima poto na Judith epa Kofi Kofi nazwi sisi oyo esika wana eza héroïne awa bozoboyana na ndenge mokia te boya motu te ngai aloba vérité so natie Kofi nazwi sisi so ta mpe baimage na bango sisi moto abina bien koleka bango sisi bafa nazwi makelenge merveille mpo na biso nazwi shida na mabelo eperité kuna kutu nayebi te nakozaka bite mpe na biso efalon sile na makata suki wana nayebi ye nanu te nga nayebi ye te Shakira nga nayebi ye te nayebi ye te mambo eza makasi awa voilà nayebi ye te so obi wakata basuki nayebi ye te donc nayebi ye te naloba bato oyo babina oyebi bato mosusu babina moto aobina na makolo kobina ezala ala luketo bato mosusu bayeba yango te mosusu omoyeka moto aobina oningisa makolo abina makasi te kobina ezala na luketo omosusu so oyambi maître ma fo tuna moi maître ma aza maître ma donc alakisa bato bien ngata nakota sika mosusu naobina naotiapo lakisaka siti mosusu naobina natita mosusu naobina so naobina boye maître mao aloba obina te mais fo vandisa luketo monde so obina makolo eningala te ovandisika po monde ese mo makolo eningala te donc c'est ça kobina vrai danseuse abina na makolo te donc bato mosusu bayeba yango te mosusu omoni kaka moto abina makolo bia abina danger te so oyeba maître mao ebele baza baleka na orchestre mosusu bakoka te ebele badanseuse nyonso omona mosusu baobima baya mpe pa biso neti bato mosusu danse asali danse neti nani wana aya akoka na ye ta bima na ye ta kenda na ye baza ebele abima na ye mpe na orchestre mosusu te mais ake na orchestre mosusu mpe amimi danger baza neti ma wana na boser asala badanse ebele te badanse na biso to danse na biso itiiti mama edansa po itiiti mama itiiti mais na moment oyo bakoma obina yango boye bokangami betela biso nango bafana nga basengi ya premisi na biso osala mawa asala danse itiiti mama itiiti
Moi ntana bina ngoboye. Mais boye comment ça bini boye oyo kangami ndi. Mais ma sala danse, ma sala ba danse ma casse donc batune ba tiango na mutute. Maître Mao so côté là faut mettre Mao bino bo subara mais ayo bimi c'est les professionnels na mkete. Wana na maître formanga netinga na bina na orchestre te na mama pa Mao yem ta formanga. À part boss nanga igwe mta fulanga na yebana donc Mao ne mta sala ke tanya vani sa luket be tanya za la boy donc c'est ça. Éviter que Mao so bibi wa ba subaka tana batune alobe ba faut na Mao na wa subaka. Na si le temps tanga misa bite ke tanya subaka te shida subaka te mesa subaka te. Oh ma belle subaka te oh reina da subaka te oh fleurie. Ana batune tanga qui c'est ça. Voilà. En tant que moi si nakata mboka musa na bina ki danseuse yo mo yebi penda ke bato ebele ba paré be ba pesa ba na chance te mais eza musala yo msole c'est la ngo bande ko na yo mais ya musala na o mais bato ebele ba mona ka ba danser fimo moins sérieuse fimo boy ba na raison na bango par rapport à ba comportement na bino ne bozanga nango danser ou ta répétition bimi boye yo wana na boîte so bina yo wana na babar ba mona mono so lekana ebele to kuta na bona banzela ebele na babar siko tant que yo wana kati na bango na miso yo ndem to représenter la danseuse oko défendre bango ndenge nini oko pesa pe bango conseil. Non en fait que bite que yo na biso que na biso malala moko ebebisa malala nyonso. Éviter que so répéter que donc nesi to bon neti ngata na somi no carte na voiture te donc so répéter na doit victoire comme victoire na comme victoire na si yolo et la genre na te que répéter li nga wala t'es dans sens non na rep notre travail à ma case na rep notre travail à ma case donc c'est sens qu'on a travaillé ma case bon on a fatigue bon na ke sous boîte na ke bine en sens te ngama zora victoire pendant la somi carte ça na so poni ba danser la wera bo tamwa ka makolo pona ni M16 zanga mtaliboso na yo moko c'est la femme grâce ba na ba voiture na ba mo baza na ba voiture c'est trop dit moi qu'on aime dans la voiture mais on va me quel chef te na ba on aime dans la car c'est pas ça. Yo loba yo tout na terre yo nem to répondre master na biso to bon ba da ça fois ba master na biso to stafana ba on va chancer vivre nan to bi que merveille nem to na car bon so to ke na wenge mso mo na lobi za shida mso za ya nga mso za ya mabelo mso za sa mso za banando c'est ça la vie da malem même da vie apprécier so moninga liban so moninga na njana na lokota matiti o pusa pembe na ngati o leka nga ba afia na danza ba koma liboma ndembo akona kisa ka bakisi oyo azui ya pusa donc malembe on m'appelle boya banga pe na karna nga donc j'ai ka bon. Voilà, merci Tanya Waya, merci to comme presque na souka to comme chité quelques dédicaces programme isande. Bon programme na biso to na programme te mardi rep mercredi jeudi ne to répétaka dimanche to na Simons Plaza donc anniversaire à CNL donc c'est ça équipe qui déjà président qui déjà Liboso qui déjà depuis mardi je crois président qui depuis mardi entre mardi et mercredi je crois donc équipe nya c'est lelo donc na sigda RODA ba kitaki MC da ba comme peut ba parler donc c'est ça dimanche to na CNL mardi mercredi rep na biso après wana to na ba bilo mususu pe photo ça la photo kende tonga ba stade na biso kaming te tozongela ngo donc c'est ça minga lwezate quelques dédicaces bana Paris bana wapi na labino fort bana comme na kisa bana labino fort mage bo le latana le ga mi saba ka biso na ba obono ina ngayita na bana ki dans ce siko la tama bo bima bo asimela ne batu basaki bana ni wana bana biso comme na kisa pota na ka na uti sefa na comme na kisasa okawe akera belote asimela batu basaki na mama papa menga lelo ngayo na komi akomi susuke bokomi même suko tolenga ko senga mbongo ndake ya bino ya ngwana ba obunda ngala obo no linga ngate ya bino ya ngwana
na la bino fort na bien na bato so na dara mabe mais na ye la bino pe face donc c'est ça ban staff na Paris donc bato ba conseiller donc bino ya ngwana jiseke ma donc Pamela Luana na France et si ko zali ayo ya na motema Patrick Luana ya papa na nga ko papa na nga botinga wa kolisi mwana lokola nga donc ya ngwana la fort ya Maria famille Maria donc ya bino ya ngwana babilek na nga moko fatu donc fima Barbara quoi ana bien Barbara lek na nga ya motema donc mingi olobezate donc c'est ça numéro mais on a oh c'est qui pour Nini oh non elle a dérangement maman dérange tout là vous avez un peu so canda donc vous pouvez ça conseil et ça va bien pour la conseil même de celle qui na cola na daka toujours na wenge donc plus 243 ya Willy Mouchel code ya mboka 081 24 22 825 donc oza na posa soutenir ngai asala ngana zala obe batama pe ba okela ngama basomenga moi vélo donc elle a bien fort donc voilà tokomi na suka émission na biso bo landaka biso toujours na Canal Futur News, une émission na bino Canal de Star eza présenté par Naomi Moussaï Air Force One. Voilà na pesi ba big salutation na ngai na Jean Bilongo Papi Kukumu Jolina Kukumu famille Moussaï Mobimba na Afrique du Sud Blaise Moussaï Odile Moussaï Anton Moussaï na France wana na moni Niclette Diamona moi na poto ya original. Voilà famille Belumu Mobimba na pesi bino bambote na bosanité Betima Sengu moi c'est pembe wa roboya yo ana suspension na sadal a mela banya la minute yo. Voilà bye.